Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Comment il Ozana Selembao, Ozana Bumbu, Ozana Makala, Ozana Changu. Au comprendre, Ozika transport Moko. Transport, il y a Victoire Gambela. Dans le bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. Si vous voyez dans Bongolo, bah, Malama Otuni Avenue Irebo Zawapi. Bah, la question Avenue Irebo, numéro A37. On a Okuta Flat Hotel Bidor. Bon, vous avez la page Facebook. Eh, page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc, dis-toi, Tina Zander, Tina Google, Bidor TV, na boutique, Bidor, na chaîne, Banini, Eza, na YouTube, Ezali. Oh, Aza gérante na biso, Aza gérant na biso. Numéro na biso à téléphone, Ezali, jamais Kozanga. Numéro à téléphone, 10 243 243 84 23 81 486. Soko bendi biso kozwa na air nyonso parce que toza libre na WhatsApp pe tozali. Bandela mosusu. Soki obengi biso okozwa biso na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Nazo bengi Sabino tout, hein? Restaurant la biso fungwa manama tonge na Irebu A37. Dans le 24 juin, hein? Opinion surtout et biko no congé na ki. Yara to kutala. Oui, bonjour la famille. Maman Bijou est invité bino na ouverture ya restaurant la biso. Oyezo fungwa manama tonge Irebu A37. Rendez-vous na biso le 24. Le 24 juin, comment te yaka, Maman Bijou le bitu lamba kitoko. Olinga komona Maman Bijou en personne. O monanga. Restaurant la biso banda kofungwama 8h à 20h. Donc de lundi à lundi. Donc pause et kobanda kozala te. Donc deko oyo zalara la pause ata mususu olia biloko ya Afrique. Okende na kin ozana muto lambela ote. Maman Bijou lobi sika kolia ezaka ka moko. Adresse moko, Namatonge na Irebu A37. Rendez-vous le 24, ne pas manquer. Boya to kutana, to fungola inauguration à restaurant la biso. Maman Bijou lobito ba donc babanda ko lamba. Restaurant la biso ezapo na yom to sotalanga. Ozala non na Europe, ozala non na Amérique, ozala non na Asie. Pourquoi pas na Afrique? Na kata kid libanda ya kin, c'est-à-dire Lubumbashi, mboka nyonso to yo vandaka. Soko kitino ka na kin, adresse ezaka ya moko. Na matonge na Irebu A37. Tu banda ko lamba biloko ya ba européen, comme peut on lamba biloko na biso moko bana ya mboka. Donc restaurant la biso ane poni mutute. Eza lo vanda na kati ya maison de passage na biso, te ozala musika ya maison de passage na biso koki ko ya kolia. Mais mingi salami vraiment pour na bato bazo vanda na kati kuna. De pas la biso so lingo futa Maman Bijou mbongo, o futa biso mbongo ya appartement plus mbongo na o ya déjeuner to betelo machine. Soko lingi o salara déjeuner plus dîner kana kati ya restaurant to betelo machine. C'est pour lingo futa loka appartement na yo ya normal. Oui, soki po lingo futa loka ndako na o normal, yo moko bandotala sikoyo okay, oui jour lingo lia na restaurant au lieu jour pour lingo lia libanda au lieu mais ce qui pour lingo ça la contrat na biso qui est dépôt qui est au lieu kaka ki pa na biso soko poni dîner ezalaka dîner soko poni dîner plus déjeuner yo kaka donc natal mukie au sala séjour na okitoko et puis okolia kitoko Maman Bijou ça la bongo ka pona ko aider bande konanga o bavanda akuna na maison de passage tam so azala muto rolambela été donc yango wana to sangise libino na kati ya resto na kati ya maison de passage na biso o ezana Irebu A37 to banda kolambela bino à partir ya le 24. À partir du 24 juin, awa, en tout cas, ma camouflage sauté commis à marche.
na kati ya maison de passage na biso tozalaka na boutique na kati ya boutique oyo toteka biloko modèle na modèle bomoni ba bijou fantaisie oyo kaka na mois de juin ekozala na kine. Benga mama bijou parce que mama bijou teka ba père moko benga nga déjà sala réservation tam sur bijou fantaisie na yo na talwa malamu kozwa maison de okozwa bijou fantaisie na yo o eza boutique na biso peka na Irebu na Matonge A37 tozana ba bilamba ya bien ba blouse biloko vraiment ebele ato vandi na ndako na biso te la maison de passage na biso okoki penza pe kokende ko visiter boutique na biso o eza na Irebu A37 mama bijou lobi biso nde solution boutique na biso un jour tosala boutique moko ya munene ka na maison de passage na biso wana mais pour le moment boutique na biso eza na boutique moko ya mukie en tout cas soki oye olobi na za besoin ba bijou fantaisie ba obimisela ba bijou fantaisie ata place nini bakolakisa yo donc tozala nu wana pona kotonga tozala nu kotonga mama bijou lo ba mbango nde pema biso tokima mbango na mutu te donc maison de passage na biso eza wana pona bino en tout cas mama bijou sala bongo pona ko aider bandeko nanga mingi bakene na bango ba faire en tout cas partir il y a $15 aux appartements na ko vanda a kitoko donc restaurant na biso eza wana pona bino pour soutenir musala ya mama bijou parce que tokende kaka liboso to bandaka na ndako na biso to bandaka na 2 places lelo tozokoma kala mingi te na 8 places eza lokumu ya bandeko oyo bapesa mama bijou de confiance o bo bandala nga depuis mama bijou zaki na 2 places lelo tozokoma na ba 8 places en tout cas mama bijou lo ba mbango nde pema et puis na vie sans sacrifice eza vite to poto koma tina ba étape oyo sacrifice nini o mama bijou d'or asali yango wana nazo ko bengisa yo ndeko oyo zotalanga yaka na restaurant na biso le 24 okozala jamais d'ici mama bijou d'or habite au bandana no ya muke après plus tard un jour restaurant na biso ekoma lisusu ya munene parce que place na biso zala kaka chantier bandeko bavanda wana bamona mama bijou zo bunda lelo mama bijou sali miro lobi mama bijou sali miro do malembe mbango nde pema. Donc, nazo compter na yo mtozo talanga le 24 ka ya mois oyo yaka restaurant na biso zo banda. Kotisela mama bijou do au moins $10, kotisela mama bijou do au moins $5, balobi tout fait nombre. Mama bijou do arrive à surprise kozala ebele pourquoi pas ndeko yo zo talanga yo sombi tamsu biloka kolia mama bijou do a offre tamsu champagne. Donc les karalango nazozela le 24 to kutana merci ozala da poto OK na congé ateze pas oser pas la bisoté nazosenga yo yaka ko soutenir mama bijou merci beaucoup. Bonjour na mutu yonso oya koza occasion ya kolanda émission ya mama bijou na mkola lelo ngande kola bino ya mwasi na kombo ya bijou d'or lelo mama bijou d'or na sepeli malgré mo eza makasi na lobino na otika bande kolanga boete babone na nga boete ça fait longtemps na betela bango lisolo te na otika bango boete na mekana ko ya kobeta lisolo moko ya ndeko na biso ya mobali avandi na mboka ya Congo abenga kinga pona koyebisa nga vi na bango ndenge nini leka donc vi na bango ndenge nini ba vivre na mama na bango alors mama bijou mekana ko beta lisolo na nga pona kopesa bandeko nyonso to balandaka yo comme ko motiver bango na tina nini ya kosala sacrifice na bavi na biso na tina nini ya kozala patient na vi na biso lelo mama bijou do na ye kosolola na ye to mekana ko solola kaka makambo etali kosa sacrifice na vie ndenge nini ezalaka parce que vie sans sacrifice eza vite et puis na ekotali sabino ka bandeko nanga na vie nyonso tout eloko eleki patience ezalité tozalaka na ba patience na ma vie na biso et puis to linga kosala ba sacrifice na ma vie na biso parce que sans sacrifice sans patience en tout cas vie moyen au réussir vraiment ekozalati mama bijou do ba uti kotala ba publicité dans la outil kosala ya restaurant la biso oyezo fungwa makala mingi te le 24 awa ndeko nyonso toza na ona kin okendeki na yo congé donc na ba période ono kozala wana mama bijou do alobi komona yo esala nga bien moi soutien na yo mama bijou do ozala ngo posa mama bijou do alobi restaurant la biso e banda kofungwa de lundi à lundi tozala na pause te restaurant la biso e banda kofungwa 8h à 20h to kangi 8h à 20h to fungoli restaurant na boutique 8h à 20h restaurant ekangami boutique ekangami ba place nyonso to teka masanga pe ekangami ozala na kati ya ozala kati ya maison de passage na biso en tout cas meka ko sala tam sous réservation meka na ko commander tam sous eloko no ya ko lia avant 20h meka ko soma ba masanga na yo avant
tia na frigo pour chaque chambre ozala na frigo nango tia masanga na yo na frigo tia biloko ya kolia na kati ya appartement na yo parce que na 20h tokangi restaurant na 20h tokangi na biso biloko ya kolia tokangi place batekaka masanga mpona to s'occuper na makambo mususu donc restaurant na biso boutique na terrasse na biso donc ebanda kofungwama à partir ya 8h ti 20h ekangami mama bijou d'or alobi mutu nyonso tout oza na posa ta muso soutenir musala nanga oza kin oza dans le jour wana oza na eloko okeli ya kosala te mama bijou d'or alobi le 24 komona yo esala mama bijou d'or ba billet yaka to kutana tomeka kofungula restaurant na biso ensemble mama bijou d'or alobi patience na vie eza efutaka et puis kosala ba sacrifice yango nde toye kobeta lisolo ya lelo. Donc rendez-vous na biso ezali le 24 juin ndeko nyonso tout oyo kolanda mama bijou d'or alobi yaka soutenir nga $10 na yo $15 na yo $20 na yo yango nde mutu kosala musala na biso etombwama ata olali na maison de passage na biso te okoki commander loko place ozali baroya kotikela yo okomande loko yebisi bango bengi bango lobi à partir herbe na yo ozwa biloko na nga to banda kosala pe biloko emporter ozwa biloko na yo omemi place o lalaka. Donc soki po lingo ya kolekisa na wata msusu 1h du temps 2h du temps na restaurant na biso mama bijou d'or alobi oza le bienvenu ou bien oza la bienvenue na kati ya maison de passage na biso oyo eza na matongi na Irebu A37. Donc merci beaucoup na batunyo surtout bo s'abonner na Bidor TV o pesanga confiance mama bijou d'or alobi nzamba lola amona bino. Merci beaucoup na bandeko nyonso tout oyo bo pesanga sous confiance bo kende na maison de passage na biso oyo eza na matongi. En tout cas merci na bino na basoutir na bino parce que to banda penza na se mais donc malembe petit à petit nzamba zo pambola to banda na ndako 2 chambres lelo tozoloba 7e maison si la calamité 8e si titre comme la 20e parce que tozaba na nzambe mona nzambe azala mukila ta azala mutu donc tokene malembe to koma ka place nini to lingaka. Merci beaucoup na bino, merci beaucoup na bandeko nyo surtout bopesa ba numéro téléphone nanga surtout bino penza ndeko yozo talanga surtout bino penza nde boza ba to pesa ba merci beaucoup na bandeko nyo surtout oyo bopesa ba numéro téléphone ya mama bijou pa batu benga mama bijou do azala bien mama bijou do asola bien kolanda ba prix ataka te parce que mama bijou do ndako a 20 akitisa ata musu tina 10 donc benga mama bijou d'or sola bien côté la mama bijou d'or mbongo en tout cas merci na bino pour la grâce na bino de musala mama bijou d'or ezokende liboso malgré ba difficulté to kuta na ngwe belé la katikati ya musala oyo ezana ndeko mususu okende na o congé ozana poto ebi ko zokende Afrique mais tango koma kuna olingi siko poto ozaki na ngona poto ekoma peka na kati ya Congo maintenant mutu nyonso tout tango totala likolo na kini yeba ki ba circonstances nyonso tout na okuta na zana kati ya Congo parce que okoki kovanda na appartement kura pe kei nango okoki pe kovanda na appartement mai pe kei nango malgré tout ça là babiloko nyonso tout ki biso tozala toujours kaka bien parce que tozana ba réservoir à mai oyo ki bato bakokoza na mai te biso tozana mai mais ba makambu mususu pe yaka il faut kaka ko supporter mais za bandeko mingi bazala soki comme na maison de passage na yo alingi tam susu kutu place à vendre na poto eza nango kutu bien te mais alingi ke afuti au moins 300 na ye a vendre la via Lix lokola intercontinental mais siko pona ko vendre skola via Lix lokola intercontinental eza pasi yango la merci na bande ko nyonso tout o bo pesanga confiance o bo kende na maison de passage na biso otango zo kitisa makolo na obi kena kena matongi isaja olamba na makala na olamba na makala. Il s'agit de sukola mai na tui mai batielinga la cantine na chauffe donc chauffe eau na kosala en tout cas merci na bino parce que bato bongo baza ebele lokola mama bijou d'or alobanga soko meminga penza ta na village na vivre na ngai et puis bon ba difficulté ezebele na sens que to kutela penza ba difficulté ezala ba tumsusu groupe mususu ata en Allemagne groupe ngo ya et penza pone étouffer musala mama bijou et pone baby c'est mama bijou d'or musala mais tellement le quoi biso tout ça ka bana nzambe to kende ka liboso to tala bango te to tala ka liboso mais lelo ndenge to bandana lelo changement za makasi parce que lelo peut-être comme zupa to comme zupa mama bijou d'or alobi biso to bola ka critique te eza batu baloba ki mama bijou d'or alinga critique mama bijou d'or alinga ka ça qui monini batu baloba mama bijou d'or alinga bo corriger te ou alinga remarque te na loba na bino remarque ezala na ba façon no ba sala la moninga remarque
salanga remarque na ndenge ya bien na répondre pe na ndenge ya même so salinga remarque na ndenge ya mabe en tout cas okuta na pe na réponse ya mabe. Donc Maman Bijou grâce ya ba critique na bino ya ndeko yozo talanga grâce ya ba critique na bino yango to sali penza makasi ki musala na biso komi wow. Un restaurant na biso ezana ka soki ya 8 kiti soki ya 12 kiti to bandi na biso ka mukie mais to sala ngo penza na modèle moko ki oui so mutu akoti a sentir penza ki naza na restaurant. Donc malembe ti to kokoma pe na ba 30 kiti ba comme pour le moment to bandi na biso tala ma 8 kiti wana mais to sala ke batou so mutu e kolia osepela. Grâce à la critique na bino yango Maman Bijou do rakoli bo continuer na bino ko critiquer nga bozo critiquer nga nazo kende bozo kata nga nazo kola bo katinga na koli bo katinga na koli bo katinga keba nazaki nzete moko ya hotel mabola komi na 2 nzete bo katinga na bakisi 3 nzete donc biso tozala abongo grâce à la critique na bino ndem tezo kolisa musala na biso. Et ça, la maman moko penza, en tout cas, donc, au baloba ki ba bundi sa biso ya kosaranate, mais nzambe ya lola, asala na engolu, ti lelo, tozo meka na biso, place to lingana, to komite, mais to yebike avec nzambe, to kokoma. Merci na ndeko nyo surtout, oyo bopesa Maman Bijou d'or confiance. Ndeko oyo sotalanga, partager vidéo, oyo, soko s'abonate, Maman Bijou senga yo implice na yo esala Maman Bijou d'or bien s'abonner na Bidor TV fini la ngambu mana ya o ezalo ko la église wana no na finya nini ya notification pona biloko tout Maman Bijou d'or abanda kotia e komela kayo na facilité nyonso musala na biso pe ya TV jusqu'à maintenant to tambola ka bongo parce que Maman Bijou d'or alobi to zala makolo mi balé mais to landa nzela moko to yebi eloko to sala avec le temps tam sous bon la pe mo kosu bo kama pe ba reportage comme salama bo kama pe makambo malamu Maman Bijou d'or pas engagé ba tout ba comme ko sala ba émission mais pour le moment to zo tambola boye parce que esengi to tambola boye s'abonner na Bidor TV eza pona ko soutenir musala ya Maman Bijou lisolo nazo meteza lisolo moko ka ya mukie eza ka pona kopesa bino bandeko na ngai courage et puis pona ko lamusa bandeko na nga ba abonné na nga to batala nga balinga Maman Bijou d'or apesa bango mwa mayele pona ko stalisa bino ke na vigno surtout sans sacrifice les invités. Donc s'abonner na Bidor TV fina cloche la notification partager vidéo oyo pona ndeko mususu azwa mayele ndeko mususu pa yebite ke Maman Bijou d'or za maison de passage tanga ko landa vidéo Maman Bijou akoki ko benga Maman Bijou pona ko réserver place na ye parce que biso to bombela mutu place ka na réservation et puis na mwandambu ya mbongo donc benga Maman Bijou d'or ça la réservation à place na yo parce que pas la biso to zala toujours na plein balobi otieli baya biso to tieli bende biso penza donc on critique biso to koli en tout cas biso to zala na plein merci na bato bo pesa nga toujours confiance en tout cas na linga bino makasi boza penza na kati ya care donc s'abonner na Bidor TV ndeko mususu a découvrir Maman Bijou commentaire na la vidéo oh ça là va bien hein pourquoi pas j'aime parce que sans j'aime na ba vidéo et ça là mobulu na ba j'aime na bino nem tu ça là et tombo la ba vidéo na biso ba j'aime na bino ba commentaire na bino et on nem tu zo ça là musala na biso et kende liboso Maman Bijou d'or alobi so za na poste tam suso conseiller nga na likambu bo we numéro na biso et bimaki liboso na banda kotiango suko liboso ya vidéo et puis na banda kotiango na suka ya vidéo parce que ça bande ko mingi ba ko patienter côté la vidéo ti na suka te benganga i pesanga conseil na royamba ngo benganga sala maison de passage sala réservation maison de passage na biso benganga tuna ba rapport makambuni ni za na biloko ni za na kati ya boutique en tout cas les loko nyonso to ko benganga l'esprit bien Maman Bijou doit ko répondre yo so ibo bandi ko benga ko komela nga ba bonjour mingi bomona kana tuna na bino na koki ko aider yo parce que musala ba téléphone nga na tiaka ngo na ba net ezalaka pona musala na tiaka ba téléphone nga pona muto benga nga pona maison de passage muto akoki ko pesa nga conseil muto akoki ko pesa nga lisolo na ye muto akoki ko tuna nga elamba muto akoki ko tuna nga boye muto akoki ko sala nga na tiaka ba téléphone nga na basuka ba vidéo be liboso ba vidéo pona ya muto benga nga banda ko tuna nga ndeni oliaki ni non parce que nde bomona nga kana TV bona liaka donc benga ngai pona ko tuna nga likamba musala en tout cas Maman Bijou doit ko répondre yo malam mandeko mini na tuna rabino lingi na aider yo donc c'est-à-dire Maman Bijou doit ba benga kai kaka na moi problème o etali ki Jacob hein tam susu kopa lisolo pesa nga lisolo na yo na obeta na nga tam susu copie à maison de passage hein pas vraiment Maman Bijou doit alinga na ba dérangement te parce que tozana ta wana te
Maman Bijou en tout cas na silisi ezaki moi talaka pona koyebisa ndeni musana biso tambola pona kotalisa bandeko mususu ezalaka kita mususu ya vandi na ye banda komela Maman Bijou bonjour boni oliaki nini olamuka ki malamu malgré ça oza ami na ngata mususu na Facebook mais tozala na mambo ça lelo pesinga bonjour na ndimi bonjour lobi bonjour na ndimi bonjour après lobo kuna tongo pesanga bonjour fona tout non est-ce que na kokyo aider yo yangwana na ko aider yo na eloko ozoluka otuni Maman Bijou soki na yebi na koyebisa yo na lingi bino mingi lisolo na biso ezali ndeko na biso mobali kande na lobi na Congo abengi Maman Bijou abi Maman Bijou en tout cas na lingi ka omekosola na babone na yo omeka koyebisa bango na tina nini oyo tolobaka ke vie sans sacrifice ezavite parce que ezala bato mingi balobaka mbongo na nga mbongo ya pasi na sala sacrifice na vie ebele donc na mbongo na ngeza mbongo ya kisi te mbongo ya kisi ezalaka mbongo ya kisi bon ngape na loba yango ngabi mbongo na ngeza mbongo ya pasi na otonga bandako na nga na malembe oui nasalaka basacrifice mais bato oyo mpe bakende kozwa bakisi basalaka basacrifice ya minene koleka kutu biso baoyo tozwaka mbongo na ndenge ya malembe malgré tosala basacrifice bango mpe oyo bakende kozwa bambongo na bakisi basalaka sacrifice ndeko na nga mobali alobi boye na vi na bango ndenge bakola mama na ye abotama na ndeko na ye ya mobali ndeko na ye ya mobali azalaki yaya ye azalaki leki babotamaka a 2 sikoyo na vi na bango wana noko na bango wana oyo yaya ya mama na bango azalaki na mbongo ebele me noko na bango atangaki ba classe azalaki na mbongo ebele azalaki na bana azalaki na basi mibale donc azalaki mokonzi munene na mboka na biso Congo parce que les autres zolo bakufa azaki na basi na yemi balé en tout cas azaki na vie ya bien azaki na bana na ye bana ba okende ba poto bana bazaki bien bazaki na vie ya bien par rapport na maman na bango azaki pauvre moi si tant papa na bango azalaki papa na bango pas azaka pauvre papa parce que basila ko papa na bango asila ko kufa batikala kana maman na bango papa na bango pas azalaki pauvre papa en tout cas yaya na ye wana azaki na mbongo ebela bande ko aider maman na bango te mande ko aider maman na bango te bakola bongo noko na bango azala na mbongo ebele bango bazana eloko te bafutela aka studio moko ya mukie na papa na bango na bandeko na ye misa to babotama 4 en tout cas vie na bango ezaki vie ya pasi papa na bango bandeko kende musala moko azaki sentinelle quelque part baboko bongo ti papa na bango ayaki kokufa batikala na mama na bango amona boya bi pauvre mwana mwasi la mona pasi ya kosakana te continue kaka kovivre na kovanda na ndako papa na bango atikaki na bango ya kofutela yayi kosala ke mama na bango azaki na mwanda mbongo abandi kokende kosomba tamsu demisaki ya makala pona koya koteka azoteka liboso lopango mais mukolo lopango yaki kotelemela ye mukolo lopango alobi na ndako nanga na lingi makama makala te pesa ki bandako ezala ba donc ba porte belé moya teka susu makala na moi demisaki ya liboso lopango ezala kite akome kokende na wenze place moko moi tandisaki atiba makala na ye koteka donc bango bakola la vie ya pasi mais au contraire noko na bango azaki na mbongo ebele en tout cas babandeki kochola bango na bana abi Maman Bijou bana noko na biso babandeki kochola biso makasi noko na biso ye moko pe bandeki ko maltraiter sœur na ye makasi soka ye kotala ye apesa sœur na ye donc mbongo oyo tamsukuta kofuta ka taxi pona kozonga abandeki kokipe bango te mama la bango pe yaki kozwa décision avandaki na coin na ye abandeki kobokola bana ye na pasi mais nzambe atiaki bango toujours loboko mama bango abandeki kosala ba sacrifice ebele na vie na ye mama na bango abandeki kotangisaka bana na ye na makala oyo azoteka donc na vie na bango na ye na bandeko na ye wana bamisatu bazalaki en tout cas mutu moko te azalaki na ba 4 teni na ndako so bazala bilamba ko changer peut-être olati moko mibale eza na kati ya carton na bango bandeki kobomba biloko bazalaki na vie ya pasi mama na bango liputa mama na bango soko simbi liputa bozomona liputa transparent liputa pepele mama na bango mutu ya pasi liputa eza na ba makala ba biloko mwa ndenge wana mama wana azalaki kaka na sacrifice abandeki kotangisa kaka bana na ye na modèle wana ya kokende ke koteka makala kobundana ka bana bazokende classe vivre mais ezalaki pasi mais yesu ko malgré ndeko apesinga lisola lobi Maman Bijou malgré pasi ya mama na biso malgré sacrifice mama na biso bandeki kosala pona biso totanga pona biso tobima batu ngai na batangaki classe
nasalaki naza mécanicien na silisa penza D6 nanga kitoko mama bijunga na tangi bandeko nanga pe batangi en tout cas tozwaka vraiment ba diplôme donc na silisi cours nanga nakomi kosala na garage moko boye donc na garage wana malembe nasalaka na garage nazalaki penza mécanicien naza mécanicien chauffeur place wana donc na bande kosala nasalaka nanga ba mécanique nanga na garage moko boye malembe kaka mama na biso atekaka nga nazalaki mona naza mwana liboso bandeko nanga oya do bandeko nanga balandinga bango pe basisi ba classe malgré kana kubundela en tout cas sacrifice ezalaki makasi na katikati ya vie ya famille na biso parce que ngai pende na kolaki malgré la komi ko aider mama nanga muke mais ngapi ka vie ya sacrifice folie zate tozalaka na folie te to na taya ko sepela penza makasi te vie na biso ka sacrifice na sacrifice kokangisa mbongo mama futa ndaku kokangisa mbongo bao bazaki mike batanga to saka ba sacrifice na vie na biso mama biso continuer na ba makala abana na ba demisa ka koma na mo ba desa ki 300 ka teka ba makala na nzamba zo pambola malembe mama na biso ko na dépôt ya makala mama ya biso ko na dépôt ya makala muto bana na demisaki akoma penza na dépôt na ya makala penza soko moni penza ke oui ba sac ya makala ebele mona pe kata musu 200 sac mama na biso ba via makala nga pe na komi question na zwimbo côté ya ba esika ke na ko bongisa ba voiture nazo pesa mama ba o mususu ba koma mo ma gablo vi penza to komi mo ko fungwama mais kana ndaku wana o to banda ko futela o papa na biso atika ki biso vi na biso sacrifice na sacrifice mama bijou donc to sala bongo to komi ko pesa mama na biso fond mama na biso komo ko bakisa ba makala na ti nga tellement natangaki mécanique mais na yebi pe ko poussa donc eko sala mukolo mususu mama na biso bamboka kaka kendeke bongo chef moko boye abande ko luka chauffeur mama na nga coopérer na chef wana alobi ba camion na bango minene bakende ko soma ba makala wana ba sombi ba makala na bamboka na bango wana ba camion wana memi bango ayi okuta sikona mukolo camion wana zo lo babi chef nani chauffeur na ngo zo sala musala malamu tenga la zo longola ye babilo mwande mwana mama na biso eko coopérer na mutu wana alobi na zana mwana nga liboso astangi penza asala la voiture malamu et puis akumba la voiture ba camion minene oyo akumba ngo penza kitoko chef ona zaki intéressé alobi mama pesa nga numéro ya mwana na yo nani chef ona pa ko benga nga mama na biso akende ko soma ba makala na ina mboka ba mboka wana mukomso to ko sala rendez-vous na ki otika mama na nga na mboka wana kende ko soma makala to kutani na chef ona to sololi na chef ona lobi oui en tout cas ko zonga na biso kini boye ngala on sepela yo ozongisa biso en tout cas mwana wana pa poussa ki voiture na kitoko makasi en tout cas tellement pe bazaki famille mo baye basambela na bango mwana wana poussa ki voiture na donc azaki vraiment na nzambe jour wana chef ona lobi en tout cas na sepeli na yo ndenge za wana course o memi biso ya ozongisi biso na kin na opesa yo mbongo mena lingi na engagé na musala ndeko na mobala yeko zo musala ndeko nani kande mokile etambolaka kote kuna ya noko na bango azaki na mbongo ebele azaki na basimi bale azaki na bana na ye bana bateti bana balingi classe te bana balingaka mbongo ya papa bana balingaka papa pesa mbongo ba folie bayemba bango basala bango boye et osaki papa na bango komi ba malade si papa na bango akufi matanga wana kutu papa na akufa kato papa na akufi ngala bandi musala sika mais wana na mbasa na mbongo na bango moyen pe batia mbongo na biso kate parce que biso pe tozaki na mbongo te bakunda papa wana basona mibale batika na bango na vie bon mama bijou ndenge tozoloba boye mpona lisolo ekende mulaye te mama bijou ndenge tozoloba boye ngai ndeko na enani musala wana nakende kosala chef wana engaganga na banasalela ye musala nasalela ye musala vi na biso ka ya sacrifice vi na biso ka ya patience tobomba bambongo soki nazwi mbongo napesaka mama na nga bomba napesaka mama na nga abomba ti mokolo mosusu ye kosala ke chef na ngai alobi o te voiture na nani voiture oyo ekomi nango ekomi ya la nalingi na ngana teka yango après nazo sala makambo mususu nalingi na ngasusu ba misala oyo ya ba makala te mama bijou chef wa kamwa ngabo na lobana na lobi en tout cas tekela ngai mama bijou na somba camion wana ya munene ndenge tozolo baboy ngamoko chauffeur ngamoko patron ngamoko nyoso mama na biso azaki na dépôt moko ya makala mama na biso koma na ba dépôt ya makala baleki na nga ba koma na ba boutique baleki na nga ba koma na boy en tout cas mama bijou nzamba pambo
kabola biso na vie na biso to sala sacrifice to yebi ndenge bakende ke boîte te to yebi ndenge bakende ke nganda te to yebi ndenge baliaka 4 soso 5 soso te to kola na biso tam susu na Thomson ni moko to kaboli biso nyonso tout to zoko bomba mbongo patience sacrifice to sala na vie mama bijunde to zolo babo lelo ngayo na koma patron na chauffeur na voiture nanga na koki nanga pe kola la pongi na zuli susu chauffeur mususu akie ko salela nga ba course mama bijou en tout cas mécanique ko beta lisolo o pesa ba bonné na yo conseil ya vie na mokili photo za na ba sacrifice esika wana pe ya noko na biso esika batika la kuna epa ya noko na biso esika batika la kuna basimi bale boyokani ezalite balobi nini o alobi non il faut teka biloko bana nga bazwa part na bango o pa lobi il faut teka biloko il faut bana nga bazwa part na bango bateka biloko bakabola bambongo bana tellement bazaki na maîtrise te bana tant papa na bango azalaki na bomo bana bayebi ko luka te bana bayebi ba vie ya patience te bana bakota ba folie lelo tozolo babwe bakoma ba locataire ba donc ba telengana bana bakoma visa bana bazanga mbongo bakoma kutu kozonga na makolo na biso pona biso to aider bango mama bijou tala ndenge vie ezali mama bijou pesa conseil mama bijou solo la pona kotalisa bato ke tozalaka na ba patience tozalaka ba sacrifice na vie na biso vie sans sacrifice ezali éviter bandeko na ngai boyoki mwa lisolo témoignage ndeko na biso abengi mama bijou do pona kopesa mama bijou do lisolo pona koyebisa mama bijou do ndenge ye azalaki eloko te ndenge ye azalaka na bilamba ya kochanger te ndenge ye azokende classe ta mususu ne lamba ya mai na nzoto ndenge ye mama na bango azondimaki balala ta mususu nzala balia ta mususu lipa pona lobi bango bafuta classe ndenge mama wana asala ba sacrifice na vie na ye akende koteka ba makala na ye donc amata na kanyo likolo ba mama wana ba matana ba saki na bango likolo bazo diembela siko ba modèle ba mama onga na ko beta lisolo ba mama ya boy asala sacrifice ba risque na banzela na bakindeke ya ba risque ya mabe okoyepe kotikala na zamba okufi abina donc na ba moment yo surtout mama na bango atambola combien de personnes ba kufa na banzela wana pona kokili koluka tamsu saki moko ya makala mama wana sala ba sacrifice mais bande kotika kini obalo baka kini kiese kini mboka ya esengo mama wana pa kokoya kozala na kokoma na epe bula mama wana pa kokoma na ndumba luka mobali na ya kufa ke kokoya luka pe tata mususu na banganda mais mama wana lobaki no mobali na ngati kelinga bana 4 na mobali na ngato bande ko souffrir mobali na ngale lwa ki nzambe pesanga makasi ya commerce ngana tangisa bana nanga pesanga makasi ya commerce bana nga babima bato mama wana salaki sacrifice mama wana salaki n'importe quel soki n'importe quoi te mama wana bibaki na n'importe quel mutu te mama wana abi mama bijou so otali mama na biso ba mama ya baswahili wana nzoto kitoko mama na nga mama si kitoko mais mama na nga papa na biso akufa tika mama na nga jeune fille mais mama na nga nzima mona pasi na bana na ye mais lelo tozolo ba mama na nga koma patron ya kosakana te ba dépôt so to ba makala na ba commune na biso to vanda eza ya mama na nga baleki na mamusu pe bakota pe kana makama makala parce que yango nde butangisi biso to sala ba sacrifice na vie na biso mama bijou mais kako pesa ba tout conseil to zala kana patience vie sans patience to za ba tout te mama bijou pesa ba tout conseil vie sans sacrifice to za ba tout te mama bijou yango wana nga na ekoloba na yo ndeko oyo zotalanga yo mutoloba olobi ke mbongo ya malamu oezanga sacrifice eza mbongo ya kisi jamais bato bakizala na bakisi basala ba sacrifice minene pona bazala lelo na ba mbongo o bango bakoma nango eza na bato kutu batangisa makila ya bato ba sacrifice na bango yango wana ya mabe atangisa makila ya bato ka pona zala na mbongo eza na batu donc bana na ye bakoma bakiba mitu eklaka bana na ye bakoma baliboma bana na ye sacrifice bana na ye vie beba kapo na ye azala na mbongo omona mukonzi moko boye bana nyonso tu mitu ekufa bana nyonso tu bana folie wana kisi na ye mtezo senga ka bana na ye basala folie do mbongo na bango yango wana
papa azozwa bambongo moso akoti na ndako nguma bimieli ya ye sacrifice a sacrifice bana na ye eza sacrifice ezala ba sacrifice mususu ya bakisi ezala ke il faut la mukala ba 6 heures au lieu ata mususu bakaka ezala ba sacrifice ya bakisi mususu ezala il faut donc au la mukala 0 heure yo kota na toilette pour que kolia kaka ou bien il faut ça sacrifice mususu mbongo ozana na maboko il faut pas comme na air boy nyonso to eza ba sacrifice mususu ezali ke tata mobimba ba sala eka ifa bimba na bana mikie sacrifice moi si moi mukolo sacrifice il faut ka bimana ba petit chéri sacrifice bimana bande kono sacrifice donc qui c'est ça la ba sacrifice ya mabe donc muto tamso envie ya muto akisi olobi côté kuna azana ina mbongo akisi ngana zo sa ba sacrifice na vida nga ya ngwana boye na boye non sacrifice vie nyonso to za na sacrifice atoke kota satana sacrifice oke kota kibonzambe sacrifice ezalaka siko ya kibonzambe efutaka kaka bien après bandeko nanga bandeko nyonso to mona kasimba ya Bible na ya tiena lipeka boye yo nazo kende chaque dimanche oya ya kini kote koma tamsusu de lundi à lundi église tamsusu na 7 fois na semaine 5 fois za na église ayebelo ko azosala ipeza sacrifice azosala sacrifice okende ke be église chaque jour wana sacrifice nde comme ça combat dans l'église eza sacrifice ayebi ki akofuta makana yango un jour donc vie sans sacrifice ezate to botara bana na biso mwana mukie to bandina honnête na ba vie apoto mwana bandina ti maternelle na 3 ans mwana banda kotanga na 3 ans neige nini mbula mama na parapluie mwana parapluie kotika mwana na classe sacrifice kokende classe eza sacrifice eza ya munene eza na niveau ba Congo wala ba msu babeta makolo banda la keti gombe akeye aller retour a eza sacrifice à vie sans sacrifice eza vité moi la bandina no classe na maternelle ti akena ba université sacrifice ngana no bana bana nanga obanda ki kola mukabanda tongo na ba ninga bokende ke classe après yo classe no ikata na suka jamais bon père eza perte. Au sala sacrifice belé continuer tina souka c'est comme ça nyonso to les ba sacrifice vie sans sacrifice eza vité tous la sacrifice et puis tous la patience tango zo sala likambu na oza na patience motema na se au mona nzamba otia loboko ndeko langa lisolo vraiment mama bijudo ayaki ko betela bino yangoyo pona kotalisa bino ke vie nyonso tout sacrifice ezalaka pona otambola malamu na vie faut ça la sacrifice eloko nyonso to yozo sala wana eza sacrifice nzambe pe akotia loboko nzambe alobi muto oliaka na mutoki na ye donc oyo surtout to sala ka oloni lelo masangu okobuka ka masangu oloni masangu muke nzambe opambola yo kobuka ta mususu saki mobimba ya masangu soko zolona mabe okobuka kaka mabe donc to sala ba vie na biso malembe to sala ba sacrifice mama bijudo asala sacrifice mama bijudo azalaka malgré nga botama na nga mutu penza ya ba bien sa makasi te mais na sala rapeka sacrifice na sepela so da lobina sepela tamsu na ki restaurant na bana nanga kuna tamsu to kotika moi 200 300 tamsu na ki ibo na bana nanga parce que na botama nanga na via ba bien sa makasi te mais na sala ka sacrifice pekaka na sala ka sacrifice tazana ba biloko musuta musuta ka limité surtout so na sata musu ne loko mombo nazo sala na yiki mbongo ezate na ko sala sacrifice makasi koto to tiki da mtamsu kota ko lia tozo lia mais tamsu nga moko na sali sacrifice et tamsu ko somba saki wana ezana 3000 4000 na somi na saki na tamsu ya 200 300 tamsu 100 pourquoi pas 50 nyoso to za ba sacrifice parce que ce maman bijo le bien somba sac il y a 500 na osomba mais na boy tamsu ko somba pona osala sacrifice moko boy na tali tamsu prix wana ya 500 na zana kati wana na toilette na zana tamsusu moi mini TV nazana 500 wana na moi mini frigo nanga na bina wakende kota saki ya 500 saki ya 1000 te tika na somba saki nanga ya moi ya 100 tika na somba saki nanga ya ta ya moi 200 300 nanga tika de ke sombela nga frigo donc vie sans sacrifice eza vité moto vie sans sacrifice eza vité ba papa na biso basala ba sacrifice ebele na ba vie na bango basala ba sacrifice ebele omona yango na bazalaka bien omona ba neti noko wana so totali bien noko wana sala sacrifice ebele na vie na ye pona atanga ki classe
atanga ki classe abimi lelo akomi lelo mutu mais siko ba papa wana ya kala mingi bayeba ko orienter bana na bango te batu misusu bakanisaka kozwa mbongo kopesa bana kopesa bo ba voiture banini batambola batu misusu bakanisaka azosala bongo azobongisa bana menga na mona yango ozu kobebisa bana bana na kopesa bino mbongo bana na kosala bino nyonso tu bolingi mais ifona lakisa bino nzila ya malamu ambiance ezalaka na ba limite ezala ba papa mingi pe mona bana na ba ambiance makasi ta mususu pe mbongo wana zaki nango zaki mbongo ya kisi ezaki mbongo ya kisi yango ezosenga kaka bongo siko yo komona mutu aboye okanisa ki asala sacrifice te oui asala sacrifice ebele ta mususu mbongo neza ya kisi yango na bana na bakoma o ba mongo baloba batelengana donc vie sans sacrifice eza vite yango papa mi bazala bango basala sacrifice asali ye papa asali sacrifice na vie na etamso tangi classe tamso asali commerce moko ya makasi lelo azate bana tellement bayebi ko sala sacrifice na vie na bango te bana bazana patience te bana ba ekutika mbongo babandi ko lia babandi ko sala bande n'importe donc ba sala ba bêtise moi kala mingi to mona mbongo na bango mbongo papa na bango atika ki héritage wana esili parce que bana bayebi ko sala sacrifice te bana oleba continuer à lire au papa na bango azaki nango bana ba osali yango te au moins ba papa on peut akala bazaki mona bango moko mona kata msusu 20 asa déjà na ndako mais bibala o ba bana o siko ba kokuta ba héritage ya ba papa en tout cas bazanga ka contrôle bango neti na ba Congo wana il faut ba DJ ya ba boîte ba ye ba bango soki akoti na boîte en tout cas ningisi boîte donc tu faut ba sentir que moi na kinganya zawana bana ba dekombo bazawana donc tu faut ba ye ba sentir ye ozala ba copine 5 6 donc vigno surtout ka zo sala pona ye ayebi ndenge nini bato ba sacrifier ka ba vie na ba mona capacité pona ko sacrifier vie na yo eza facilité eza facile tout même sous jeune maman avant d'aller mo ko zo sacrifier vie na ye pona ta msusu bino bana botanga ba classe neti mama wana a sacrifier vie na ye mobimba pona oteka makala bino botanga ba classe bino botanga ba classe siko bana ba sacrifice we surtout bana ba bola mingi babima kaka nzela parce que azo mona ndeni mama na yazo souffrir mais bana ba riche papa na eta msoza kipe mona mobola papa na eta msusu amona ki pasi po akoma o lelo ya komi akoma lelo kombo o ya bimisa kina mokili mais bino siko bana boyebo bosani ke papa na bino asala ki sacrifice ali bokoti na ba bêtise donc eloko nga na lelo ka ko yebisa bino vie ça sacrifice eza na vie eza vite nyonso tout osala na mokili eza ka sacrifice tozo vivre kana ba sacrifice tozo vivre kada ba sacrifice to sala ba sacrifice yo mamotika bana na yo okende surtout na ba vie a poto obimi surtout na ba hiver wana obimi ta mususu 9h 7h mokileza na mulili OK musale ozonga ta mususu 18h 19h na ba transport na nzela ozonga ta mususu 18h 19h oyepe kaka lisusu na mulili ezaka sacrifice ba sacrifice ngo tozo sala ka pona ta mususu to futa mbambongo to futa ndaku ya to futa bandaku ya bandako ba poto te ba sacrifice ngo tozo sala to yeba ke nazo sala sacrifice nazala na mo kesi nga quelque part ba nini mo bezala na te dizala na linzanza boye donc linzanza kesi na mingi bateka ngona te ya 1 euro ba to ba vandi na man ba ebitedi 1 euro linzanza batobola likolo boye eza kesi mbongo na okende musala na osala sacrifice nazo futa mbongo ndaku ya bamindele nazo kende na leta nazo sala sacrifice pour bana ba ozanga mapate c'est bien nyoso tout ça sacrifice uzana moi caisse na yo caisse wana suka sanza moi 20 moi 30 etikali obwaki on a lidusu la caisse wana jubu obombi mwana mususu nyoso tout kaka sacrifice batu basala bali kelemba to sala ka ba sacrifice to ka nazana projet mo ya sala boye mais projet na ngezo senga tam su 2000 3000 pona kangisa 2000 3000 na mboka oya poto eza pasi na kokate pourquoi pas mama bijou côté kuna bosa ali kelemba te 8 osa ali kelemba desa de ya 500 nazala mutu bo sangisa okoti ata 2000 okoti ata la mutu ali bino botie 250 après tant to batu ba ninga ba olia 3000 po kabola ata 1500 nyoso to eza sacrifice toko karate to sala bali kelemba nyoso tout ya sacrifice na salili kelemba na yebi ketamsu olia tamsu 10e personne nyoso to les sacrifice bando bandaki ko bwaka ti jour no ekokoka donc vie ça sacrifice ezali vite to sala ka ba sacrifice et puis ba sacrifice na biso to sala ka nzamba opambola biso nzamba ofuta bino mama bijou dor
ndeko oyo à la maison de passage na Iribu A37 a sala toujours ba sacrifice abanda na ndako ya 2 chambres malembe nzamba zo pambola lobi tamsubo mona pa comme na 10 chambres boyebi sacrifice ni oya sali na mokili na mokili to sala ba sacrifice to zala na ba patience mama bijudo ba toi envier ba touté parce que moto amtazana ndenge na azwaka moto wa mtuazala ndenge na azwaka bato bazala na bambonga bakisi bazala na ba sacrifice ba be koleka bato bazwaka mbongo na bango normal biso tozwaka mbongo normal ba sacrifice na biso ezali ta mususu moi ona kokozala na ngape na mbongo te na beti likamango kara mais ba sacrifice na bango ezala soko sali boete okufi soko sali boete okufi si mutu soko bungi mibeko boye obeli liboma okati bilamba siko pongala bela liboma na kata bilamba te malamu da sala sacrifice na normal mutu na ezala na kimia et puis il faut kozala na patience kosala makambu mbangu te sala makambu no malembe kosala makambu te pona intel asali sala makambu no malembe mutu la mutazala ndenge na azwaka alobi soso aliaka eloko kokina mgongo na ata balobi ke normalement il fallait ça là intercontinental non nga na ça nga intercontinental te parce que nga la ça nga kaka o nga na kosala o nga na koki na ça nga memilingi te parce que na rokoka te et puis ça la batu mususu pe que kovanda na pe na memilingi te parce que lingi na kovanda na cité parce que kuna ke futa na eta mususu 300 kuna na memilingi 300 na ezata mususu mbongo ya nuit moko siko kuno ke nokufuta 300 ya mbongo ya nuit moko epa mama bijuta mususu 300 sai nango 1 mois donc tozala ba escalier toki mambangu te tosala ba sacrifice na vie na biso et puis tozala na patience tolanda batu te nzamba lola akobosa na biso te akotia loboko eloko onso tout osala il faut kosenga la volonté nzambe asunga yo nzamba abimisa yo mutu nzamba lokota na mabele nzambe atombola yo sans vie à prière mobulu mama sokoza na bana na yo na kati ya ndako salaka sacrifice na bana na yo nzambe akopambola yo to salaka ba sacrifice to zalaka malamu to tambola kana ndeni nzamba lingi et puis eloko onso to zala ngo besoin to zo na biso parce que netinga na yeba ke mutu asalanga donc papa o nga na zana ye argent nyonso to eza ya ye to oyo so to senga to kozwa donc eloko na ndenge na yebisa bino saka mwa lisolo moko ya mokende kwa benginga mpona kotalisa nga ndenge nini bango basala sacrifice na vie na bango ndenge nini lelo efuta bango lelo oya to tambola na biso na vie malembe to kokoma mama bijolo ba mbangu de pema dans likamna yaki ko betela bino ka yango wana na bibozala toujours na Bidor TV bozala jamais desi to pesa ka ba conseil parce que za na mutu mususu o vando lobi ndeni ni ya zabo oyebi ndeni ni ya zabo oyebi pasi o ya moni pokoma o ya za ndeni ni ya zabo nzamba yebi ngate nzamba yebi yo na vino olinga ko sala ba sacrifice te comment ndeni comment ozala bien na vie osala sacrifice te osala ka lelo zimbongo lelo mbongo esili olingi ko sala sacrifice te muninga nozo mona bien asala ba sacrifice ebele na vie na ye ta bino bola ta ba bilamba soki ya ba Louis Vuitton ba nino wana na mbongo te lobi video mona ototala ba biloka ba marque wana minene za ya biso babola batolinga ko sala ke bat ba mona ke tozala nango yo mutozana na mbongo te ozana on eloko te so batali revenu na ota mususu okoma même pas na 2000 € par mois mais ola ta ba biloko moko boeta mususu ye moko Louis Vuitton ateka saki wana na magasin na ezaka 6000 yo zo kolataka olika ba griffe olika ba boyo olika ba boyo yo mobola ozolinga kokosa batuke yo zala danger video na tala ba lobi ba to balata ba bilamba ba griffe ba koma ya pona ko sala rien kolinga komi moni se ba moni ya zala na mbongo nzo ko zala na mbongo te parce que bango mo ba kolombongo ala tata mso lamba moko belamba ya cher mais griffe nango eza na kati soko yebi yango peto ko yeba pété amemisa kia cher griffe neza na kati mingi bomona ka wana ba star wana azo lata bilamba ba griffe na sala contrat na batu wana soka lati le ba futi mbongo mais biso tozo lata to sala publicité na memisa kia Louis Vuitton o sala publicité mo mota biso ba futi mbongo te mais tant peu ko somba sa ki na mingi pe ba somba pe original ko somba sala ko somba sa ki na kango singa na kingo
osombisaki wana me na kati ya compte na oza na 0 nul na kati ya compte na oza na eloko te me okoki kosomba saki ya cher okoki kolata na oyango nzo wi oke na ona nzela mokuse donc mutu asiko azosala na ye makasi ta moso alataka na ye bilamba na ye ezanga na okombo asala na ye basacrifice na vi na ye lelo nzambe apamboli ye ale après bokomi koloba ke wi bokomi sikone ta mosusu motema mabe na ndeko oyo omoni ndenge na losala sacrifice na vie na ye puis ta mosusu obosali basacrifice ebele asala parce que taka baninga basalaka basacrifice toyebaka te basacrifice nini basalaka na vie sa sacrifice eza vite il faut kosalaka sacrifice ata okende mosala mbongo eza neti sala sacrifice ya eloko moko boye zalaka na kiesi na obwakaka ata mwa 10 osala na poto 20 ans soki obandaka kobwaka ata mosusu 50 lelo okobima na combien tosala basacrifice na vie na biso tokopambwama soki ozosala sacrifice bano bakende classe basala basacrifice ebele mwana banda ekokende classe banda azali na 3 soki na age nini 3 ans ti na ba 24 ans mwana azotanga kaka ebele basacrifice asala yango ntango akoma lelo moto aza na mosala na ye bien azolia mbongo na ye oui donc nzambe epa alingaka bongo tosala basacrifice tozalaka na bapatience na vie na biso balobi patience epeyaka toujours il faut ozalaka na patience il faut kotikaka temps na temps lelo bino bozodondo vandi na yo bi oui lelo eza ya bino lobi kokozala yanga totikaka temps na temps pa moto aza na temps na ye tokimaka mbangu te parce que ezala pema so ozokima mbongo oyo okale okangami mpenza pandi oyo kokotambola te mpo nokimi mbangu tolingaka koanviaka bato te me tolingaka koapresie mutu na koanvie oyo te na koapresie ta mosusu misala oyo osalaka tolingaka kondima baninga so ozala moninga mo asalaka likambo moko ya bien ndima ye mpo nzambe apambola yo bino bato bozalaka bondima bato te bolingaka critique nzambe abetaka bino nzambe abeta ofimbe mpo alakisa oke don ye aza nzambe akolakisa yo ta mosusu otsolaka mutu moko ovandisa so mpenza wana biyo ovanda awa zelo mona ndenge mutu oyo otsolaki akobonga mama Bijou alobi biloko misatu na mokili tobetela yango tolo te libala santé na bana tika bango na maboko ya nzambe asala na bango ti ndenge ye alingi santé kobetela yango tolo te nzambe asala na santé na oyo alingi ndenge mopeka na libala lelo libala ekokozala bien lobi mpe kokokufa donc mingi bavanda na bandako ya mabala bazala lisusu bamarie te mais etikala nango kaka kombo mama Bijou alobi zalaka toujours na video TV kozwa makambo ya bien partager video oyo commentaire na yo j'aime na yo mama Bijou do aza nango besoin mama Bijou do abi oza na besoin kende na kine kokeno musika te adresse ezalaka moko na matonge na Iribu A37 yaka le 24 mama Bijou do abi olia limbondo olingi nini soki mpakasa soki na mosaka okolia le 24 kezande makambo restaurant na biso so banda tozala na boutique na biso munene ya wow penza te mais boutique na biso za mama mo tunanga boutique ezapi boutique ezala parce que ba bijou fantaisie nyonso eza na kati soko okei penzo bina za besoin bijou fantaisie ata na carton ba sopelo na makolo ba sopelo yo moko mopona parce que tozala biloko ebele to na place a tiango te mama Bijou do habito boya na biso ko ne ko futa banda kwa bato parce que to sala musala wana lelo muto ko yeba te tuna neni ni Bijou banda boutique et puis ba oyebiso to futa ba boutique ya ba 300 ya minene ozata msuna des travailleurs siko zo futa boutique ba 300 ozala des travailleurs na suka sanza ta msuyo teki 200 botu na bandiko na osuka api eza mama nzambe na bana na eboza toujours na video TV bozala jamais dessus mama Bijou do abi ne makambo biso tambola na biso malembe basket balobi malembe to okoma kaka to tambola na biso ka doucement to banana appartement 2 chambres to banana appartement 2 chambres to ok comme soupe au monde pika 20 chambres to zana ondima kinzamba osala bozala toujours na video TV bozala jamais dessus mama Bijou do alobi lisolo beta marana ndenge nango donc oye beta mika bongo pona ko encourager bato o basala ba vie na baona ba sacrifice mama Bijou do abi bo continuer parce que sacrifice est futaka
hein to sala ba sacrifice pamba te na boko la bana na pasi na otangisa bango na ba pasi eza sacrifice ya pamba te parce que bana na lobi ba koma batu hein donc c'est ça na boy na ngata mususu ko sala ya ko tia mutu na ngaka chimerten ko tia mutu na ngana pasi donc na za na ngata mususu déjà divorcé na boy na ko zwa mobali rapide nzamba afuta parce que mbango onde pema oya zo tata mo bo tata ngo asalio bambala suka osakana te donc vite ozala na ba patience et puis tozala na ba sacrifice nzamba lobi donc lelo eza ya yo lobi ko kozala pe ya mutu mususu donc tango yo zui eloko ngo na maboko yeba ndeni ya kosalela ngo o ezande conseil na pesi babuni nanga bozala toujours na Bidor TV bozala jamais de site okuta na bino le 24 na kid mama bijudo abi o mona peka mama bijudo emoka kiti mais toyebi na noté totala kaka le 24 ozala na posa wa mona mama biju yaka na restaurant na biso na Bidor na restaurant na biso restaurant Bidor na matonge na Irebu A37 basipuize a bien kozala mama biju do alobi yaka kotisa mbongo tombola kaka ya musala mama biju mwana mutu nyoso to ningo ke no congé na Congo contacter mama biju na numéro na nga benga nga sala réservation ya place dans ya kolala soki peza nango yote ozala mutu oya linga kende kini en tout cas ko hésiter te pesa numéro mama biju do solo la na bien appartement pe go to go beta absolument machine appartement celle peza 700 quelque bon pe mama biju bi pesa no ka 600 donc biso to solo la kitoko ba maison de passage na biso ezala ngo na ba étoile belé te mais ça vraiment esika mo soko ke ozala na kimia tioko zonga donc benga nga sala réservation maison de passage na biso na kati ya maison de passage na biso tozala na voiture à location soko lingi pe o louer voiture pesa wana eza à disposition na bino bato nyonso tu bolinga mama biju bato nyonso tu bopesa confiance et pas ya mama biju bato nyonso tu boba mama biju do san yo bobulu mama biju do sali bongo pona ko aider biso na sali bongo pona ko aider bino bande kunanga parce que na yebi ndeni mbongo eza pasi donc botala ba publicité à maison de passage na biso après tokutani mbala sima ngada bino rendez-vous le 24 na matongi bye ka eye na kati ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement o ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati maison de passage na biso tozali na appartement o ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na odo salle de bain na ona kati chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre o ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati comme koki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso tu ya poto benga numéro oyo ozomona appartement chambre salon cuisine omoni kuna tozala na basali toza na badumi toza na nyonso tu congélateur réchaud cuisine ya biso yango appartement chambre salon cuisine na biso yango oyo cuisine eza na espace ya monene toza na congélateur toza na frigo toza na micro-ondes toza na cafetière toza na nyonso donc eloko nyonso ezalaka na kati ya cuisine eza awa
Oui, appartement na biso oh mama bijou lobaka, appartement simple. Tous on a deux sortes d'appartements simples. Tous on appartement simple oh ezali à $15 par jour. Tous ali l'appartement simple oh ezali na $20 par jour. Mama bijou soka koloba $20 ou loba €20, ça dépend ya pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours to kozwa yango na €20 par jour. Soko osala moins de 14 jours to kozwa yango na €25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozo mona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozo mona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine. Toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga mama bijou, contactez mama bijou. Okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama bijou alobaka ndako ya $15, zwa yango penza na valeur ya $15, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga mama bijou, avant ça osala à compte na mama bijou. Benga nga la pesa o numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo, yaka zongela mama bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndako na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Appartement na biso bozomona oyo ezali appartement simple. Moko ekoma rappel 2 chambres, salon, cuisine. Appartement na biso ezali na eza climatisé, eza na télévision, tout ça ka ventilateur au cas où courant est réchité. Nde mutu akoki kopelisa ventilateur. Toza na frigo. Appartement na biso eza propre makasi. Totia moi garde-robe awa. Ke mutu akoki kotia bilamba na ye. Eza vraiment na espace. Espace oyo bozomona oyo. Ekoki kokota kiti. Tokoki pe kotia moi éponge awa. Mutu akoki kolala. Kiti ekoki kokota awa. Parce que ndeko moko ayaki awa alingaki kiti te tobimisi kiti ekotaka kiti na mesa. Appartement oyo eza appartement simple. Akomaka 2 chambres salon. Tokota totala deuxième chambre na ye. Deuxième yango yo. Soko lingo loué yango appartement simple moko. Soko lingo loué yango appartement de 2 chambres. Appartement na biso yango yo. Oyo eza deuxième chambre na ye yango yo. Deuxième chambre oyo akoma pe appartement, chambre, salon, cuisine. Soko lingo zo yango pe na appartement ya pamba. Lingo zo yango appartement, chambre, salon, cuisine. Et koma pe appartement numéro 6. Vous avez le salon. Salon yango. Salon.